que la biso mawa so bozawa na pona biso bozi bo kontinanzela na biso bo kanisa biso bo lakaki biso le peuple d'abord cérémonie mokonza mboko sala ki mokolo wana etika la biso na mutu yango nde toza na posa o sala na nous respecter peuple liboso biso pe to kotombolo lisusu. Merci beaucoup. Tant na 98 ezara le 20 août ba rebelle ba kotaka tchang ba se chargera na ba rebelle wana bazara ba rwandais. Alors tu vas comprendre que tant que Kabila Joseph a eu au pouvoir et tant que Rwanda Zali aluka toujours à nyoko là-bas na tchang to ba bandi 5 chantier to banda embouteillage tu vas écouter la lisusu na président mususu o ezali fachi aye ole ati kabisa ki pe biso tela kolia ya bandi mala moko la basoti muto donc yepe azara na répéter ba tu ba nyoko là-bas na tchang nyoso la kanda pona ni poto boma kande ba rebelle embouteillage et le quoi liboso c'est le général Kasongo ata likambo ya ba policier na e o yazotinda na sur terrain dans quelle sorte au moment policier aye na tongo azana mentalité ko lobake na ke pona lukala et puis ndemba zana bachara bonini ba osala ba makelemba au moment a créer moi eloko moko boye po abimisa mutu we wa batu nini mbongo abosake musala oyo l'état zo futela we yango nda il faut sala a osala musala te. La police a une raison pour nous débrouiller dans la bateau. Ils ont bon foutre magasin. La police a foutu 120 000 francs. Ils ont foutu l'anda où il y a $50. Azana bana, azana makambo ça na famille na ye. A revivre ndenge nini? Nde au moni parlement na biso nde ça problème. Makambo ça na parlement. Mabunda bakota na parlement pour na bakata ba pourcentage ya mbongo na bango. Babisire na bango bakota pona bayeba boss biso makasi pour le problème ya transport ya tchang embouteillage leki peuple congolais so souffrir ah to mo ça la marche de santé nanko oh yo kanaki to so la marche de santé la tongo au perdre déjà énergie et belé na nous sala ta musala morote maman makamuloko oh ya embouteillage mais base nango za général Kasongo parce que azo responsabilité na été comme général ba policier na ye bazo sa musala oyo longo banité na nzela neti collègue mo ko professeur bini embouteillage ezali provoquer na gouvernement et moko plan d'action ezala quitté il fallait balinga batia kana to zala ki biloko yo. Très chers internautes de notre chaîne Congo Suisse TV, le lot pour un nouveau numéro encore et encore devant vous, c'est votre humble servante toujours Anne la Servadi et vous vos servadiens et servadiennes partout au Bozali, nabi ke bozo landa biso na ministre oyo to mebino nouveau numéro. Alors na nouveau numéro na biso to koyebisa bino que toza awa sur place na kati ya ville ya Kinshasa précisément na commune ya limité na quartier Salongo et to telemi na boulevard Lumumba poto yebisa bino bana ya Congo Suisse botala likambo elekara awa donc mbutu na Kinshasa bwala ya bana ya Tchangu alors que transport passe na degré moko ya kosakana te et cameraman na biso ya bien Gelor Ngansele à cause de bino ba image bomona combien de fois la population de Tchangu est en train de souffrir na problème ya transport et bon embouteillage kutokoloba te na bato makolo na ya bato ba mituka na ya ba moto donc moyen ezate alors Gelor Ngansele na biso alors la bino image yango botala. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa a toza wapi? Ah toza na de bonhomme na soto muto awa bokonzrone bazali awa kitoko ndenge zali kitoko ndenge zandeka papa zoloba papa oyaka awa depuis ba air nini pona moni ozoteka ngai naza muto bulukutu naka awa depuis 5 heures. Papa lobi azalaka awa depuis 5 heures. Très chers internautes, papa oyebisa biso pena papa embouteillage oyo ya ba moto ya bato ya makolo ya bato ya mituka papa pona yo penza ezo sala ondenge ni likambo eza boye ozo comprendre problème ndenge ezali awa basisi nanu musala oyo so basisi musala oyo bato ya likolo bato ya se na bato bazali awa il faut toyebisa président na biso acha 3 nzela po nzela ezaka moko oyo ya biso depuis Bandundu eza moko ba prince ezala 3
Papa fundi bino bino pe boza mitema mabe bokomi kobeta ba demi terrain donc ozui awa ndambu opusani awa ndambu donc ba chofa na biso vraiment boyokela pe biso mawa. Merci papa ba osala boulot. Très chers internautes, et encore nous sommes toujours là liboso na bino toujours avec votre humble servante Anne la Servadie et vous les servadiens et servadiennes botala likamu oyo Maître John le boss na biso yoka likambo ekoleka na Kinshasa bana changu bwale pona transport orondimate papa na nga bisiko zali tala biso zwa biso bien yoka ba intervention ya bana changu pona pasi oya transport. Bonjour papa. Papa pona likambo ya transport oyo bana changu tonyokwami tokoma kolongwa be pa na biso ba Pascal kino to mona de bonhomme nde tozwa transport papa likambo ngo iboni biso so toko sala misala kasi misala ngo biso toko koma toujours na retard ba patron ba koyeba wana te siko yo lobini pa likambo ngo. Bon likambo etali vraiment bana changu te mais eza likambo etali gouvernement et autre sala konsa biso ba tutota changu. Depuis entrée ya musée dans le 97 tant musée a lancé aïe d'abord na Tchang Awa a lancé marché de la liberté tant on a 98 ils aura le 20 août ba rebelle ba kotaka Tchang ba se charger la ba rebelle wana bazara ba Rwandais alors tu vas comprendre que tant Kabila Joseph a eu au pouvoir et tant que Rwanda zali aluka toujours nyoko la ba na Tchang tant ba bandi 5 chantier to banda embouteillage. Okuta na lisusu na président mususu o ezali fachi aye ole ati kabisa kipe biso tala kolia ya bandi mala moko la basoti muto donc yepe azara na répéter batu banyoko la bana chao nyoso la kanda pona nipote boma kande ba rebelle yango moni passe wana biso tozomona yango o déjà inane ba prometaki biso to ko fêter lango na le 30 juin déjà leki les autres le 31 juillet. Alors tu okende tozondi mala biso nyos na ba patron la biso to na la ville na ba auto za na Gombe na Zandu ba mesani na ba on na comportement alors to lobani. Très chers internautes toza toujours wana pona bino pona bosela bino musala o bino bozo sepela na yango papa timi alobi tozokende wapi trop d'embouteillage ya bato makolo ya ba moto ya mituka dans attends na mutuka ro fanda na changu mais ba ke oh la passage obligé au kangama et bon bato makolo ba loba nini et bon bato moto ba loba nini donc toza toujours na fanda osela bino musala. Alors na pesi mbote mingi na mama Safi mama Odette Safi na pesi mbote mingi mama la ngai et na pesi mbote na apôtre Charlie Jojeda apôtre Charlie tala lolenge bana changu ba ko vivre au mona yo moko pe boyo kabango. Bonjour papa. Bonjour maman, c'est Peli Mokomalamu. Mokomalamu pe na papa elikamu ya embouteillage to kolobaka pona bana changu balembi ba chauffeur na biso pe ba komi komema biso ba ndambu donc soko kenda na Gombe fanda na changu pour na Gombe faut perdre au moins 4000 francs yo lobini papa. Bon, au départ toujours vivre dans monde ya ba incompréhension monde de compréhension bandeni banda numéro 1 tisho kane so toujours la ba incompréhension embouteillage ni ko lobanini neti collègue mo ko pour salbini embouteillage ezali provoquer na gouvernement et moko plan d'action ezala quitté il fallait balinga batia kane to zala ki biloko yo balinga ba créer ligne moko à part pour et permanent na batu na koleka ba créer ligne à part quand même ligne oyo bazui idéologie ya kosala biloko bo voilà embouteillage oyo et petit ba chauffeur joujou mutu makasi et compréhension le chauffeur mouchoir na gauche mouchoir na droite. Embouteillage bandi, embouteillage ali dit na numéro 1 qui souka toujours vivre dans un monde des incompris, monde d'incompréhension et ça tout comme niveau embouteillage kaka oyo. Merci papa la biso lobby que incompréhension pe ezo mema ba embouteillage, incompréhension ya ba chauffeur. Papa baki sa lobby, il faut qu'on crée toujours banzela pona ko sala que embouteillage est diminué.
Alors tozana bino toujours na sima caméra, un bon caméraman na obenga Ngansele balobi mwana muteke kasi ye nzolo kola nzoto ezali te akozwa bino ba image ya bien pona lokumu na bino. Alors tolanda. Très chers internautes, nous sommes encore là dans ce nouveau numéro toujours pona kolakisa bino mbutu oyo ezo renye na kati ya Kinshasa pe bwale ya bana changu ya kosakana te. Transport pasi embouteillage epai omata moto tambola makolo omata mutuka ozana oka na retard likambo tokoyeba te tokende wapi likambo eumeli pe mingi bana changu bakolela. Alors mama aza pembeni na biso alingi intervenir mukie mpona likambo oyo tozwa mama toyoka. Bonjour maman. Bonjour madame. Maman oza na kati ya Congo Suisse TV bazolanda partout na monde. Alors maman olobi nini mpona bana changu bazonyokwa malikambo ya transport bana changu bakoma bafandaka na bakingasani azolongwa kingasani ti de bonhomme makolo mpo ya transport mpo embouteillage esimba te. Olobi nini mama? Mama nazoloba boye mpola bakonzi ya mboka. En tout cas bakonzi na biso botalela biso problème ya changu tozosouffrir tala nde tozokeba misala tozoba na makolo banda Pascal soki mutu ezoboma biso Pascal makolo ti de bonhomme moyen ya kosala eza te misala ezobanda ye mosusu 8h juste mais ti ero tozala na nzela non tozwi ba transporte toyebi heure nini tokokomela bamisala te. En tout cas bosunga biso makasi mpona problème ya transport ya changu embouteillage eleki peuple congolais azosouffrir awa tokoma kosala marche de santé na nko oyo kanaki tozosala marche de santé na ntongo operde déjà énergie ebele nano osala ata mosala moko te. En tout cas bakonzi basunga biso mpona problème ya changu transport donc moyen eza te. Mama lobi bakonzi bosunga biso mpona problème ya changu transport moyen eza te. Toza toujours wana mpona bino en train de faire le travail mpona bino. Alors na caméra toza wana na Gelor Ngansele azozwa image mpona bino maboko toujours po yasaka mosala kitoko. Très chers internautes toza wana lisusu mpona bino. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Albert. Papa Albert toyambi eboyoka papa Albert ndenge azoloba. Papa Albert embouteillage ya chaque jour oyo mpona bana changu bakonyokwama yo olobi nini papa? Mabe makasi na biso bato ya bavelo tozonyokwama makasi na biso mpenza bato ya bavelo mwayo pedale velo eza te efalelaka leta alandela biso dossier ya embouteillage oyo vraiment boye te vraiment. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Clément. Papa Clément alingi aloba mpona bino boyoka ye. Papa embouteillage oyo ezorenye mpona bana changu bazonyokwama na dekret moko ya kosakana te naza sur Gelor Ngansele azozwela biso ba image mpona yango. Papa olobi nini embouteillage ya chaque jour? Olobi nini papa? Ezomona na mabe na miso na biso ata na motema na biso tozomona bien te kotambula eza bien te na nzela ya bana changu tozotambula bien te. Papa lobi tozotambola bien te. Je vous dis bazotambola bien te. Bino moko bozomona na ba image oyo cameraman na biso azozwela bino. Tosuka nde boni kasi na likambo yango mpe tozoyeba te. L'apôtre Jojeda Pongo yoka ndenge bana changu bazonyokwama na mukolo ya lelo na cameraman na biso Gelor Ngansele tosala bino musala biso bana maître John toza wana toujours mpona kosala bino musala malamu. Boyoka. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Kabe héritier. Gabriel. Kabe héritier. Kombo papa héritier. Papa héritier. Papa héritier. Lobela biso na likambo ya embouteillage bana changu bazonyokwama. Bana changu musu basalaka na bagombe. Mais pour moi na gombe pe il faut abebisa ta 4000 francs de transport ou soit akangoma na embouteillage 40 minutes. Est-ce que chef na yakoyeba likambo yo boni ndenge? Mama nanga likambo embouteillage oyo ekamwisa bato nyonso. Embouteillage esama na debonoma makasi tosenga na bakonzi na biso batala likambo baso de moto esila mpo embouteillage esila eza na moto mosusu oyebika ngai na moto ya moto esala ngai nano pasi mpo ngai adepo nakenda abula na bandala esala ngai pasi ya baninga oyo nayebi bakendaka ata kosala mosala moko na zando wana ekoza depuis ntongo asali azwi ata 10 000 francs mais esengeke no na ale boye afuta ata 5 000 francs na transport ebongo ntango akozonga ebongo na ndako akotika nini.
boyoki bino moko likambo ya transport ndenge ezolia mbongo na ville province na biso ya Kinshasa surtout bana Tchangu bazonyokoma mingi pas toujours wana très chers internautes mpo na bino biso bana ya boss maître John tozosala bino musala kitoko toza awa na commune ya Limete na quartier de Bonhomme totelemi plus précisément na boulevard Lumumba pona koyebisa bino lolenge ya mbouteillage ezosalema na kati na esika oyo na ndenge ya kosakana te. Le meilleur bébé de toutes les générations, bébé Maël Yobo, tata te salue. Et toza toujours wana pona bino tozo continuer bino moko bomona lolenge kaka penza eleki makasi mutu moko na Kinshasa pe bwale na kati ya Tchangu na ndenge ya kosakana te. Dr Christian Kasai tala ndenge tokonyokwamaka koto na Tchangu topesi pe mbote mingi na mama Odette Safi mama Odette bato babotaka na bango me yo obotaki penza tokonyokwama konyokwama penza oyo kaka et tozana toujours mpo na bino tosala bino musala kitoko tobosante superviseur na biso Papi Lokongo azo superviser musala kitoko équipe technique mobimba topesi bino bambote mingi Oze Mido tolobi kuna énergie ezala toujours makasi un bon caméraman vice. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Elvis Machola. Papa Elvis Machola donc na telemi entre deux Elvis. Papa Elvis Machola yebisa biso embouteillage oyo bana Tchangu bakonyokwamaka nango oyo ekosila mokolo nini otambola makolo oza na embouteillage ozwa mutuka oza na embouteillage moto kutu tika na yo olobi nini papa? Mama mpona likambo embouteillage oyo tolembi me bakonzi batalela biso likambo oyo misala ekende liboso so misala ezokende mbango basala butu moi embouteillage osila me soki eza kaka boye tozosouffrir tomona kaka pasi tosouffrir totambolaka makolo bakonzi batia baminda awa batravaille butu moi mosala okokende eza nango bien mpona soki mouton toboyi te mpo évolution ya mboka mais misala yango ezokende malembe ezwi bate ebele tosouffrir. Bonjour papa. Oui bonjour maman. Kombo nani papa? Kombo na Jacques. Bon nga préoccupation na nga eza boye mama tozolela mingi misala ezokende bien mais souci na biso eza ke dollar soki chef de l'état aza faci béton abetone mpe dollar po dollar nde ezobuma mpenza makambo donc tokomi na suka mpenza mama mais le reste tomoni ke chef de l'état azosala misala bien makambo tu ezotambola bien topesi chapeau mais dollar abetone dollar souci na biso eza ke abetone dollar a stabiliser makambo nyonso depuis que bana mboka va vivre quand même bien maman. Merci beaucoup papa. Papa, pour l'embouteillage ya bana Tchangu ya mikolo nyonso ozo retarder bango na bakop ezo retarder bango na misala donc chaque jour embouteillage ya makolo ya ba moto ya mituka papa yo lobini embouteillage toyeba te ezaka makambo ya sorti bouton so sorti bouton sili embouteillage fait sila nzela ekoma nango bien. Et bon papa so de mouton soki esili nde nzela ekoma nango malamu. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Manyoma fils. Kombo papa Manyoma fils. Papa Manyoma fils azo répondre na ba question na biso to retourner répondre na bino balandi ya Congo Suisse TV. Les servadiens et servadiennes to la bino toujours musala bana maître John Bazana toujours pour na bino. Et caméraman na biso azo la bino image. To lobi gelo ngansele mona moteke azanga nde litono na nzoto akozo la bino ba image kitoko. Bonjour. Bonjour maman. Papa. Oui. Na lobi boye. Situation o ya embouteillage pour na bana Tchangu. Ya mikolo nyonso. Bana Tchangu baso nyokwa mapenza. Transport passe. Ozwa moto, ozwa voiture, otambola makolo, okokanga na embouteillage lobi nini papa? Bon, normalement maman, merci pour la parole. En tout cas, problème ya embouteillage pour na bana Tchangu. Bana Tchangu ba nyokoma makasi parce que so bazo nyokoma ba chauffeur premièrement ba koma ko bula ba demi terrain. En plus, embouteillage peut et sous créer pas de roulage. Le roulage va permettre de sens unique. Sens unique, on a causé des problèmes de délai. Tout à fait battre dans sens unique.
alors ba sens unique ba chauffeur bazoya ozomona soka ye sens unique baninga bazoya bani normal moi ba leka ezate donc ba policier ba corrompre bango na 500 francs alors yango na c'est pour cela ba bazo souffrir makasi en tout cas na tracasserie lisusu eza makasi tolobi bo pona général Sylvain Songo a surveiller bien batu na ye po bazo leka tracasserie makasi na kata nzela so to nyoka mafort ba chauffeur à moto tracasserie zo za makasi surtout na changu ele kama ele fort pona tracasserie na Pascal wana basoda musuzo batana nzela bazana code routière te mais babimana nzela ka bango moko po bakanga batu ko sala tracasserie surtout pona makamara wana pona problème bana changu en tout cas ba nyoka mafort bamsuku tu do au moins lelo soki do ake musala lobe akete poni makolo bazo tambola na tongo makolo pourquoi makolo transport des athées donc yango wana mama na ngai bana changu ba nyoko mafort balobi bana changu bazo nyokwama bazo sala ba footing oyo bakana te de footing aller footing retour marche de santé ndenge papa bakisi wana yanko de olinga te osala marche de santé et papa lobi makambo susu bino mo boyoki ba cause pe ya ba embouteillage j'espère que bozolanda na pesi toujours mbote na famille munene libota nyonso ya Kasai na pesi bino mbote mingi. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? On a monsieur Jean. Monsieur Jean. Des fois tu comme oya ba embouteillage oyo to kokate. To kokate na ba embouteillage oyo soda azana matriculete azana le côté ba pesi craquer ce comme on a agent l'état à l'anti civil aya kagi police akagi mutamoto abimisi kraka na poche donc et quand va tracasser ba policier na ba civil après civilité après civil kraka avec les autres kraka ta la poche et comme mutamoto obiti kraka na sa défense donc on dit comme makas to bula le biso wana changwa to bula we versement ya 15000 francs mokolo moto yo policier ati civil kangingo so inga 10000 tiko yebitanga na moto na verser combien après de temps papa leli mingi pour la tracasserie et le qui makasi bazo kokate alors tozoyamba papa na biso mususu alingi toujours ayanola na mituna na bino bana ya Congo Suisse TV. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na ngando ko Gédéon. Papa Gédéon, yebisa biso papa. Embouteillage bana changu bwale mukolo nyoso mbutu oyo renya na kati ya espace oyo tozali awa na limité salongo na debo non plus précisément bana changu bazolela papa olobini. Bonga koloba na ngai eza que embouteillage eloko liboso sengeli général Kasongo ata likambo ya ba policier na ye oyo azotinda na sur terrain. Dans quelle sorte? Au mona policier aye na tongo azana mentalité koloba ke na ke pona lukalar et puis ndem bazana bachara bonini basala ba makelemba okomona a créer moi eloko moko boye po abimisa mutu wa batu nini mbongo abosake musala oyo l'état zo futela we yango nda il faut sala a osala musala te ce qui est important azozora ba mbongo na créer embouteillage azo kenna misala mbongo mais musala oyo asaleli formation oyo azoli instruction et pas général Kasongo a osala te raison pour laquelle ozomona embouteillage tant qu'on a créé embouteillage na sima kuna ba accident salema bitumba ainsi de suite ozomona que non ezopesa biso kanda pe ezopesa biso na osanga moya ko déclarer ngo papa général Kasongo papa na biso tebi ke osaka musala kitoko kasi papa leli alobi talana nous likambo bato zotinda sur terrain donc embouteillage yango bombi nango makambu pe ebele nde tozolanda lisusu papa za likambo ya koloba eloko wana kolobela nazolobaka mon général Kasongo esengeli ye moko akita sur terrain akokota atala moi keti aye moko amitalela pa parce que l'interview tosala mso ye moi yeti tosala mama seki esengeli ye moko aye atali qu'est-ce qui se passe sur le terrain o nyoso bino bosala ba journaliste quatrième puissance de la RDC c'est normal. C'est très normal, merci beaucoup papa. J'espère que général Kasongo akolanda o penza papa na biso ya bien. Bonjour papa. Papa ko poussa na côté papa kombo nani? Kalombo Clément. Papa Clément, embouteillage eleki. Bana changu bakoma koma musala retard. Akokende musala lelo be okende te po moi exacte. Otambola makolo za na kati embouteillage. Ozo mutuka.
na moto azokanga na embouteillage papa. Maman, ngai naloba nakotela la police te. La police a na raison pour na débrouiller na kati ya bato. Azo mbongo afuta magatin. La police azo futa ma 120 000 francs. Azo futa ndako ya $50. Azana bana, azana makambo sana famille na ye. Ako vivre ndenga nini? Nde omoni parlement na biso nde za problème. Makambo sana parlement. Mabunda bakotaka na parlement pona bakataka ba pourcentage ya mbongo na bango. Babisire na bango bakotaka pona bayeba l'état na biso ako vivre ndenga nini? Il fallait ba matsa bango mbongo. So ba matsa bango mbongo ba vivre bien jamais ba kosala de makambo sana zela oyote bazo sala pona ba vivre. Baza na raison maman. Papa Bolandi papa na biso ndenge ayanoli biso. Bonjour papa. Papa kombo nani? Kombo Joël hein? Papa Joël. Yebisa biso nanu. Likambo ya embouteillage papa. Embouteillage pona bana changu bazo nyokwama. Yo mokozo mona te papa embouteillage ya sorte nyonso. Olobi nini pona bango? Bon pona nga pona embouteillage nazo mona ka embouteillage zo créer yango ba roulage na ba policier ba commissaire ngo shida na bango na nzela. Soki ba moni ke pia ke za ba e ba koti ko kanga nzela pour que non ba luka ba shida na bango ya kosali ni ya kozonga kana na ndako. En plus général Kasongo ba policier na tie bango na Pascal na quartier 3. Mu pension na ba mona ka ba tout comme ba étranger surtout ba to moto. Ba mona moto aleka te do so moto aleka na moto kaka ba commissaire net ba étranger moko ko kanga ko nyokola donc tozo souffrir. Tracasserie eleki makasi mingi penza na kati ya Kinshasa la capitale. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Monsieur Freddy. Monsieur Freddy papa ya nola ba internaute na biso ba servadienne bazo landa yo papa tolobi embouteillage oyo ezo retarder bana changu o bakendaka misala o bakendaka cop ya chaque jour bana changu bakoma ko sala marche de santé yanko olobi nini papa? Maman nanga en tout cas na sepeli na tongo lelo kolega na média na bino eza pasi maman. Ko vivre hier eza bien mais tant on vivre na changu on a le roi muto avant ni na monde moko bato vivre te. En tout cas eza scandale. Pour bimatongo atteindre centre ville il faut ça la makolo. En tout cas utilité ko sala ta nos organisations ça marche de santé en Tchangu et ça la tinate. Alors chaque jour bato aza na marche de santé aller comme retour. Maman makamuloko oya ya embouteillage mais base nango za général Kasongo parce que azo une responsabilité na été comme général ba policier na ye bazo sa musala oyo longo banité na nzela tracasserie plus et pas na bango avantage eza makelemba nde eza la base zo boma musala ozo créer ba embouteillage un roulage azawana na policier kutu azane kutu agent routier territorial azo parvenir au kangamutuka un territorial azo kangamoto pona nini général Kasongo azawa atelema asa musala oyo muninga nekanya masala ki en tout cas papa général Kasongo ozoyoka ndenge nyoso ekozongela papa na biso toyebi ke yosaka musala no malamu mais faut kolandela bato oyo ozotindaka sur terrain. J'espère que ozolanda ba vérité oyo ezobima iparo mpe bamakelemba nga mpe nayoki kaka ndenge bino mpe boyoki très chers internautes papa lobi botelela bango vraiment point wana donc bana changu bakonyokwamaka mpenza nazosi na mingi akoyeba te kasi nazoyambela bino papa na biso mosusu alingi a répondre na baquestion na bino. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Jérémy. Papa Jérémy yebisa biso embouteillage mpo na bana changu bana ya changu bazonyokwama na kati ya bambouteillage akolamuka 6h makoma place na ye ya mosala na 10h olobi nini papa? Mpo na embouteillage tozo souffrir makasi surtout biso bato ya changu toza na pasi makasi toza na difficulté. Première difficulté na biso ezali ba chauffeur ntango azozwa biso outi zandu aye aboki na de bonhomme soki yo ozongaki na 1000 francs pamba tiki yo na de bonhomme soki ovanda na Kingasani okoma ndeni embouteillage ezonyokola biso ba chauffeur bazosala kaka demi terrain aye atiki yo na de bonhomme azongi sikoyo zwa mama oyo esa koli esa lembi atamboli na 500 fois to 1000 francs kamine longole na zandu oyo tiki na de bonhomme po koma Kingasani osala ndeni nyonso wana eza ba malheur ezozongela biso toza na passe makasi
ya mibale na ngina loba boyokela biso mawa so boza wana mpona biso bozwi bokontina nzela na biso bokanisa biso bolakaki biso le peuple d'abord cérémonie mokonzi ya mboka osalaki mokolo wana etikala biso na mutu yango nde toza na posa osala nanu respecte peuple liboso biso mpe tokotombolo lisusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, très chers internautes. Toza toujours wana pona kosalela bino musala na bino kitoko. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Die Kiaote. Papa na biso aye liboso ya caméra ya Congo Suisse TV pona koyanola na mituna na bino papa. Tolintelo baboye. Population ya Tchangu bazolela jour de nuit parce que bazo sala ba sport o ba kanate marche de santé o boyo nzimo la ta soulier la ta veste o resala marche de santé so kofanda na Tchangu. Embouteillage ya makolo, embouteillage ya moto, embouteillage ya mituka, pasi mingi papa ozoloba nini? Embouteillage vraiment pour l'embouteillage et pour la moto et pour la mutuka te. Ba Jean de l'autre général Kassongo. Na habité général Kassongo ceux qui amona te ba vidéo ba sala la pour na ba roulage. Ba roulage. Ba sala maman na tracasserie. Ba embouteillage to mona OA. Ya ba tout ba créer encore. Banzela ba député to voteur na habité abalekana ana ba jipa ministre. Ba lekana ana ba condition mo ya bien te. Ah, on a la contrôle technique. Contrôle technique, mutu kalanga et ba kota checker ngondeni tandis que nzela eza bien te. Eza bien te. Na sorti polo po bima na Shell wana place toza na Shell wana nzela eza te. Batu nyonso ko kota na station aya débris abimi koto. Hôtel bo roti le bimi ni esali boy. Ba sodo ba tia biso na Tchangu a ba ujana miyibi ko kata ba mituka. Bapine kotiaka sege bafantite azomona mutu moto wa mungunya na ye kokaka tebite soki koneka soki général Kasongo mutatiali wana 21h bakangona moto basoda batia ya Tchangu jemi badara bazala wana komenase biso ndenge bafantite lokota ba étranger so mole mutu moto lokwa mungunya moko kobenda kobotola so moyibi ayiba soda telemi akena moyibi edege bazonyokola biso na kobula tiaka seri Kasongo basodela tiela biso mutu vote ko za place wana basodela tiela Tchangu wana bazonyoko ya biso bata moto na façon moko mutu moto comme le roi rebelle ko beta ko kanga biso ko nyoko to ko pa été embouteillage tala basodela ko kata ba piner ko balusa mitu wana de balomi a 500 000 francs so bo futa basodela bien te bo futa ka basodela bien basodela bita intela ujana so utapi o batia Pascal wana kakasero to te balandi biso ko beta biso amenacer biso tozo ko beta so unité ne utwap Kasongo tia unité unité wana ki moyibele ki fa unité wana. Merci beaucoup papa, très chers internautes de notre chaîne Oya Bien Congo Suisse TV à maître John papa John Nabiso biso ba notre conseil toujours musala. Et dans ce nouveau numéro tozala ki wana na caméraman Nabiso Gelon ngasele mona muteka kasinzelo kona nzoto ezalité na présentation c'était toujours votre humble servante Anne la Servadi et vous les Servadiens et Servadiennes na lelabino fort et j'espère que bolandi biso très bien boyoki pasi ya bana Tchangu ndenge zali ko s'améliorer na bakulu na transport na tracasserie na boye botalela bango likambo vraiment alors topesi lisusu mbote na papa na biso Papi le Congo mbote na superviseur na biso ya bien et mbote mingi lisusu na papa na ngai apôtre José Dapongo mon mien na pesi mbote mingi. Alors très cher internaute to komi na suka ya émission na biso merci na biso pona bolanda biso pe botala makambo ekoleka na kati ya mboka mbutu na Kinshasa bwala pona bana Tchangu to suka na pona lelo merci beaucoup.